toujours vivre le bien tu fais bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. Eza wenze na kingasani. Bonjour maman. Tomoni awa na wenze oteka mikate na bambala. Osala sko ndenge nini na comex na obwe. Pona oteka bosomba na ndeni. Papa nazaka na mambo kwa muke yango na obaluka na ngo na moni poso ina lia yango ezala pasi poto poko na bana yango na osala ka mwa mikate boye na mwamba na oto kisana zotia na plateau pona tika poko na basi vipi mais boisco ozoka pe quand même bénéfice sur les sombi ya somba parts mabosala ya combien na oso malanga ta ya 7000 ata ya 5000 publika ta ya mwa matembele mona na poko bana balia neti na 5000 wana sko ozo bénéfice à combien il y a 2000 papa. Il y a 2000 hein. Mais ici la capé chaque jour. Ce qui nous a battu dans les basombi na mawana ye wana si ce qui pète au moins la paix mususu pe kola na ngoba na pe bali. Mozana bana. Na bana papa. Na uti pe ko bota sika na tiki mwana wi mwa me mkongo pati na osala ndeni so na kunza miteso na lukite na otike na ndako na zoya. Kola ya olukata sa kwa kwa sengela mela poto mela tama ya ti. Kuna oui moi bon tiki mu dans kengela eh. Azaka na ya ya 12 mois. Il y a 12 ans. Ah na ya na 12 ans. Ndazo mema ya batele be bien. Yenda muta batela ya tikala naye. Bonjour balandi ya DMTV. Tosali lelo descente na quartier Bibwa na commune Ntsele. Oye pa mama o to zakane l'autre fois mama mikate. Abane koteka mikate na ye na mombo mwa muke na mwa 7000 francs. Abane koteka bongo biso DMTV to yaki to zwaki ba image to interview yaki to saki micro baladère alobaki apesa biso temps ko répondre. Pe to lekisa image wana kasi ezaki na mboko babengi Belgique précisément na Bruxelles. Mutu moko moteme touchaki ye nde atindaki mwa enveloppe nde toye awa kotikela yango sur place pe yango tozwa ba impression na ye. Bonjour maman. Bonjour papa. Kombo na nopesaki biso pona bosali muke. Kombo na ngai maman Angèle. Maman Angèle mbala sima toyaki aboye banda oteka mikate le toye na pokwa na moni mese tikali mo vide mikate silia. Sili na ngo papa. Donc toye yango toye awa ezaki na mutu moko quelque part na Belgique tango atalaki image na yo ataki vidéo na yo ndenge wanda koteka bongo na ndenge lobaki etouchaki cordialement tindi biso toya kotika ba toya kotikela au moins enveloppe oyo boye na ebite na motema na yo o lobi nini impression na eza nini tango mutu oyebi te omona te o ndeko na ote makanisi koya otikela enveloppe boye ti ya na Bibwa tosala descente lobi na ye nini. Kwema nazozanga maloba ya koloba na papa oyo akanisi ngai na yebi te amona ngai te famille te kindeko te me akaniseli ngai na oyo nga nazwi na maboko na ngai kwema nzambe na ngai apambola ye nzamba pasteur na ngai apambola ye ebele oyo atindeli nga eza moke me nzambe amultiplie misala na ye esika ye azwaka mbongo nzambe amona yango afulukisa yango ya koleka vraiment nalobi na ye merci ebele nzambe apambola ye. Merci papa maman. Donc eza bongo ezali chaîne DMTV nde tozali koya kozoba image na ebisaki yo mokomsel mama biso tokolekisa eza pe na bato mitema na bango ekotouche po nga moko biso moko makasi pene eza te na yebi te soko koloba pe na balandi ya DMTV nini pe na bato ya chaîne ya DMTV nini na balandi nyonso bazolanda okokopesa bango pe conseil nini na balandi nyonso baolanda ngai na moma oyo
na bike bato baza mutema mawa o nzambe asimbi mitema na bango bakoye pe kosunga biso po nzambe apambola bango susu koleka na misala na bango bakanisela biso pe bato tozangi. Ah, donc mama ozalaki na bana bonyo lobi 4 bana. 4 bana na mwana muki oloba ya age nini? Aza na 8 mois. Ah, za na 8 mois. Donc ya mwana muto ana tindaki biso za na Belgique. Ngape naza ngaza Kinshasa naza na compte DMTV de Plata, naza reporter indépendant. Donc na sale fort na kititi awa malgré ba désagrément et tout na epeti na monio mama na nolobi. Maman Angèle. Donc mutapesi biso enveloppe wana to ya kopesa yo yango yo okoko fongola ngo total. Voilà. Donc muto ayebi ota monio te apesi yo déjà voilà. Mbongo atindeli nga yango oyo vraiment nasepeli makasi nasepeli vraiment nzambe apambola papa oyo amona ye vraiment na misala na ye afurikisa nyonso oyo esika oyo ezangaki azongisa yango centuple. Donc apamboli nzambe mpona nyonso na ju. Merci beaucoup mutatini mbongo wana oko koyeba pe kombo na ye na yebi koyebi te kombo na ye coach Franklin Kimbongila. Coach Franklin Kimbongila aza entraîneur azaka na Renaissance oka équipe au baloba Renaissance au baloba Fibo wana za coach na bango na 2014 o abimisa bango champion du Congo na 2014 yene mutasale fort wana atindeli yo mbongo wana na yebite so ko loba nini Coach Franklin na boloba merci na papa Franklin po ayebi ngai te nga pe na yebi yete mais acte oyo asali vraiment nzambe apambola ye azongisela ye ebele. Donc bongo na nzambe okopesa nzambe nini po na biso pe bato toye epai na obo na loba na nzambe merci po ye nde moto asimbi motema ya papa Franklin nde po atindela ngai mbongo oyo po na makasi na ye mokota mosu akoye kotindela ngai te me elongo na nzambe nde asimbi motema na ye nde atindeli nga mbongo oyo vraiment nzambe apambola ye. Ok, merci mama nzambe apambola pe na libota pesa pe bana mbote. Merci pour tous qui na chaîne DMTV. Bana lignon so to pesi bino merci potikala malamu. Merci beaucoup. Merci. Voilà, soki bino pe bolingi ko sunga mutu moko parmi bato bozo mona na reportage na biso bokoki ko benganga pour ko koma message na numéro oyo bozali komona awa na bilili. Merci DMTV bilili le kamaloba nebele. Donc bénéfice pour tes alana on coûte mo yebika ma baka ndezala bakisa mo kutu to kimba makasi siko sozu ya 3000 wana ozwaka bakomela ko combien na pourcentage na 3000 ba komela ala msusu ka 700 ba pesa on a fin du mois imonta la siko sala ndeni pour vivre pe na bien ou bakisa mbongo za bana papa na ba ni bali donc c'est zapeka attendu ce pesa na fandi na nga mende ya bosko utozo mena monya ngeza mukia kando moni papa osko bat bo defa ba pesi mbongo sima po gishaza pe na oka ba defa mapa kando lobi papa ya bongo donc mto defa lipa ya 200 lobi ya msupo kebo apesi te siko okosenga neti na bato ya o amo lisungi nini basa neti ndenge nini papa no singa ka bato lisungi basunga biso o bakisa ba bakisa mimi ko sunga biso to ana komi nini hapo to za komi na Kisenso komi na Kisenso yo lobi mama nani mama Rit muzwa kama pa chaque jour ka ba 3000 demi 3000 wana ba bombelo kombe lobi 3000 ba bombelo 700 sko fo ba tata ngo fois 30 moi tempo papa ça va maman merci ndenge accordé biso interview nzamba osunga mbala sima nde to osisa na ozwa numéro no to koyebaka ndenge kosala mama merci papa nzamba pambola Boa, puta. Vai ser a coisa.
Gambela. Bongolo Gambela, bongolo. Bongolo Gambela, bongolo Gambela, bongolo. Bongolo Gambela, bongolo. Papa Kota.